na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke moko côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boyebola muna balandi ya journal ya pele pona peuple info lingala mbote na bino bisika nyos tu bozwami na lombango to fongoli basangola biso ya vendredi 9 juin pour rotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi 8 juin kuna na palais de la nation ba lettre ya créance ya 4 ambassadeurs oyo ba uti kozala accrédité na République démocratique du Congo héritier Mapinemi apesi bino ba détail nango. Jeudi 8 juin, na palais de la nation, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba lettre ya créance ya 4 ambassadeurs extraordinaires pe plénipotentiaires oyo bauti kozala accrédité na RDC ezalaki bongo Doro Si ya Sénégal, Madame Fortuna Dubako César ya Éthiopie, Madame Alison Rit Grace King Obe ya Grande-Bretagne pe Monsieur Zhao Bin ya Chine. Ayambamaki mutu ya liboso epai ya chef de l'État diplomate sénégalais Doro Si ye azali expert na relations internationales ye azalaki auditeur interne na caisse centrale d'activité sociale CCAS na mokuse ipe ya société électricité ya France EDF pe superviseur na caisse d'assurance maladie na entreprise moko ye azalaki téléconseiller ya marketing call centre kuna na d'appel na Boulogne kuna na Bilancourt azali spécialiste reconnu na ba programme ya prospection téléphonique. Madame Fortuna Dubako Césaré ye na ngambu na ye azali diplomate ya carrière a travaillé dans 5 pays à travers 3 régions y compris chef ya mission adjointe na rang ya ambassadeur na ambassade ya Éthiopie accrédité auprès ya Grande-Bretagne ya Pays-Bas ya Luxembourg pe institution ya Union européenne organisation des États de Caraïbes pe Pacifique na Bruxelles. Alison King, ambassadrice ya Royaume-Uni, ye azali bongo représentante ya couronne ya britannique. Nangambu na ye a occupaki poste ya chef ya mission adjoint na Liban. Kasseli Bosso azalaki porte-parole arabe ya gouvernement britannique pe ya communicant régional principal pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Alison ye azalaki pe directrice adjointe ya politique na bureau ya Écosse. Boye nouvel ambassadeur ya Chine Zhao Bin ye aokipa ba poste ya ndenge na ndenge na Union européenne. Mingi penza azalaka directeur général adjoint na département ya ba affaires ya Europe ya ministère ya affaires étrangères ya Chine. Ye azalaki pe ministre conseiller na ambassade ya Chine na France. Arrivé na Kinshasa, ezalaki annoncé na récente visite ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Chine. Ye azali ko entamer mission na contexte moko ya redynamisation ya ba relation entre RDC na Chine. Totikali kaka na masola présidence wana kota sabino ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté qui jeudi 8 juin na palais du peuple na cérémonie à prestation de serment ya 4 hauts magistrats oyo bauti kozala bongo nommé na cour constitutionnelle. Héritier Mapinde Mazaki kuna na compte info lingala. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui jeudi 8 juin na palais du peuple cérémonie ya prestation ya serment ya 4 hauts magistrats oyo bauti kozala nommé na cour constitutionnelle. Ezali bongo Mukolo Kokesha procureur général près ya cour constitutionnelle Ndaka Matandombi Bonane Bikakwiri Ndaka Matandombi Bonane Biakwijiri P. Masiala Kaza, premier avocat général na parquet près ya cour constitutionnelle. Procureur général Mukolo Ye azalaki nommé en ordonnance présidentielle le 29 avril 2023 pour na second mandat. Ye autiko renouvelé serment na ye. 3 premiers avocats généraux Nangambu Nabango bazalaki nommé le 6 juin 2023 et pas ya chef de l'État. Madame Masiala Ye azali première femme pour na occuper au rang na magistrature ya mboka. Nangambo Mosusu, président de la République, magistrat suprême, babiro ya Assemblée nationale pe ya Sénat, et longo na conseil supérieur ya magistrature, bango ba participaki na événement oyo, prestation ya serment oyo ezalaki organisé, conformément na mobeko to loi organique numéro 13/026, ya le 15 octobre 2013, na article 16 oyo ezali kolobela, organisation pe fonctionnement ya cour constitutionnelle. Bosimba ke cour constitutionnelle les alliés institutions et outil l'article 157 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Yango ezali composé na 9 membres nommés et pas ya président de la République. 3 na initiative na ye, 3 baponamaka na parlement, pe 3 misusu bazalaka désigné na conseil supérieur ya magistrature. 2 tiers ya ba membres oyo esengeli bazala ba juriste, ba avocat, ba juge, ba procureur, ba professeur universitaire. Na masola chambre basse ya parlement bosimba ke na assemblée nationale ba honorable député bazalaki na plénière jeudi 8 juin na bokambe mi ya président na bango Christophe Mboso et pa yuapi ba député ba votaki projet ya loi relatif aux finances publiques. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail nango. Plénière ya jeudi 8 juin 2023, ezalaki dirigé par le président Christophe Mbosonko Diampwanga, ba député ba votaki na unanimité projet ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 11/011 ya le 13 juillet 2011 oyo ezali ko lobela ba finance publique ndenge ezalaki modifier pe compléter na loi numéro 18/010 ya le 9 juillet 2018. Après examen article par article na séance tenante sur 364 députés oyo bazalaki na vote 362 bavotaki oui, député moko avotaki non pe moko asabstenaki. Na économie oyo ministre d'État, ministre ya budget Aimé Boji Sangara ye asalaki bongo projet ya loi oyo atalisi ke depuis 2011 gestion ba finance publique na RDC ezalaki régi na loi numéro 11/011 ya le 13 juillet 2011. Mingi penza ezali kolobela ba finance publique boye loi oyo et consacraki gestion ya budget ezalaki accès na ba résultat mingi à travers instauration ya budget ya programme mode ya gestion nanzela wana ba allocation ya ba crédit ezalaki opéré na profit ya action oyo ezalaki mené na cadre ya ba politique publique boye yango efixaki l'échéance légale mingi penza basculement ya budget programme ya le 1er janvier 2019 compte tenu ya ampleur ya complexité ya ba action ya ba réforme oyo etami en œuvre délai ezalaki prévu et komaki vraiment intenable natina wana moratoire ya 5 ans ezalaki accordé et pas ya législateur
au travers loi numéro 18/010 il y a le 9 juillet 2018 na bit ya ko permettre un exécutif ba remplir ba condition ya passage ya budget moyen comme un budget moko programme. Nouvelle échéance oyo basculement na yango ezalaki fixé le 1er janvier 2024 et impliqua que projet à loi ya finance 2024 ezala présenté na parlement na mois ya septembre ya mbula oyo ezala produit programme pour na ko s'apprêter na basculement. Gouvernement a se doté qui na feuille de route ya budget programme 2022-2024 oyo ezali bongo en cours ya implantation. Boye ba persista ki le sous besoin moko important ya ko renforcer la capacité ministérielle et sectorielle d'institution na préparation ya exécution ya budget projet oyo et même ba modification autour ya 5 matières débat et orientation ya budget ba dotation ba documentation budgétaire l'échéance ya basculement pe ezalaki suivi na parlementaire annuel ya mise en œuvre ya réforme ya budget programme bo simba kena sima ya débat sur 364 députés oyo ba participaki 362 mobimba ba votaki oui moko asabtenaki pe moko avotaki non commission Ecofin azali ko s'apprêter pour na mouture finale oyo et kotinda mana Sénat pour na lecture ya mibale. Tobeta bango masolo ya primature pour la côté Sabino le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya président ki mokolo ya jeudi 8 juin na hôtel du gouvernement cérémonie ya signature officielle ya protocole d'accord entre CENI, ONUP et INES. Encore une fois de plus héritier Mapindem. Gouvernement ya République démocratique du Congo a déterminé qu'opé Samboka, fichier général ya population à travers l'opération identification pays à recensement ndenge programme d'action 2021-2023 selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nanzela wanande chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui jeudi 9 juin 2023 na hôtel ya gouvernement cérémonie ya signature officielle ya protocole d'accord entre commission électorale nationale indépendante Office national d'identification de la population ONIP Namokuse, Institut national de la statistique UNES, protocole d'accord Oyo ezali mingi, ya transfert ya ba dispositif ya enrôlement, ba données cartographiques pe ba matériel nyonso ya collecte pa ya CENI a kopesa na institution ibale oyo ba bengami koko ba musala na cadre ya mutualisation ya ba opération ya identification ya recensement général ya population ya ngonde efongoli nzela na délivrance kalate ya ba carte d'identité nationale et pas ya ba congolais bosimba que cérémonie oyo et se déroula qui na présence ya quelques membres ya gouvernement ya cabinet ya chef de l'État ya président ya CENI ba directeur généraux ya ONIP ya INES et longo na ba membre ya comité technique ya mutualisation na maloba na bango ba responsable ya ndenge na ndenge ya institution ba talisaki ke signature ya protocole d'accord oyo eza document moko ya litomba oyo ezali ko matérialiser mutualisation ya ba opération ya enrôlement ya identification ya recensement ya population. Président Yassini a le cas qui n'a même occasion pour na la remise symbolique et ba matériel nyonso oyo et servaki na enrôlement ya électeur na ONIP pour na tournaye ONIP PAye ba na la lancement officiel ya opération ya identification ya population mingi na ville province ya Kinshasa loko la province pilote yango et ko permettre ba économiser ba moyens financiers oyo gouvernement ya RDC azali ko dépenser pour na ko réaliser ba opération oyo nyonso et uti ko salema mingi penza likambo etali enrôlement pe ba opération misusu na maloba na ye chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi azane sengo ko banda ko rendre vibrant hommage et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na promesse na ye apesaki pona ko pesa ba congolais carte d'identité o ezali mokolo monene pe étape moko ya litomba pambate population na nzela ya gouvernement mingi penza chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo Jean-Michel azali ko kumisa leadership na ye oyo aprometaki pe ezali ko salema. Chef ya gouvernement asengaki na ba parti nyonso ya processus oyo baye bana kosala mosala makasi pona ko atteindre objectif na bango a remercier ki bactère oyo ba permettre que ba komati na stade oyo ya signature ya protocole d'accord ko bana ba membre ya gouvernement pour une implication directe na bango elongo na ba responsable ya CENI ya ONIP
ya Inès pe abosana ki te ko remercier particulièrement comité technique pour na mosala oyo ba réaliser a reconnaîtra ki lisusu bato nyonso na mosala basalaki président Seni azanga ki pete ko kumisa détermination ya premier ministre oyo atenaki vraiment pour na mutualisation oyo eye bana kosalema bosimba ke cérémonie elekaki vraiment kitoko na qualité na ye ya président ya comité technique ya mutualisation directeur ya cabinet ya premier ministre professeur Paul Gaspard Ngondankoy et ya Longia ye arandaki hommage et pas ya chef ya gouvernement oyo asali makasi po na bakoma lelo na cérémonie oyo ezalaki lieu na signature ya protocole d'accord entre l'institution oyo misatu po na kosilisa processus oyo ebandaki déjà pe kopesa na pays fichier ya population a retrasaki chemin oyo bango ba parcourir pe bazali ko espérer kokoma tina suka. Naso mususu bosimba ke ba parti allié ya autre vision du Congo ba signaki charte ya regroupement politique na bango jeudi 8 juin na présence ya autorité morale ya AVC à maître Didier Boudimbu héritier mapinde miazaki kuna na compte ya info Lingala. Nyonso elekaki na siège ya force politique et sociale alliée de l'IDPS FPA na mukuse oyo ezwami na boulevard triomphal na commune ya Kasavubu epai wapi si parti politique mobimba bayaki ko signer charte ya regroupement politique autre vision du Congo et allié AVCA na mukuse oyo ezali ko kambama epai ya autorité morale maître Didier Boudimbu oyo ba mesana ko benga le génie blanc AVCA ezali sous ensemble ya Union sacrée de la nation, plateforme électorale, Oyo et Kani Kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, deuxième mandat. Bo Simbake cérémonie, ezalaki vraiment haut en couleur, et pas yuapi, maître Didier Boudimbu le génie blanc, Azwaki Maloba, pour na kotalisa et Sengonaye, pour na parti politique Oyo Bandimi Kokote na regroupement politique AVCA. Halloween Bango, Moko na Moko et Sengeli a joué rôle Moko important pour na kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat pe kozwa majorité écrasante a rappela ki objectif nyonso pe asenga ki na parti moko na moko oyo baza na kati ya AVCA baza na ba spectateur te kasi ba jouer rôle moko déterminant pour na ko atteindre objectif na bango nyonso. Secrétaire général ya AVC maître Magloire Kasongo yepe azwaki maloba pour na kotalisa ke AVCA ezali sous ensemble ya Union sacrée de la nation bazawa na lokola ba sentinelle ya mboka toujours na idéologie ya fait docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge bazali koloba le peuple d'abord asengi na ba parti nyonso bazala concentré pour na élection oyo ezali koya bongo na sima cérémonie e bandakate e bandaki ba parti nyonso balekaki pour na ko signer charte ya regroupement politique AVCA nyonso elekaki kitoko ba parti yango ezali 6 mobimba ndenge tokoki kotangela bino ya liboso ezali éveil de conscience patriotique ECP na mokuse oyo ezali kokambama epai ya président Paul Bindu Musambali tomonaki pensimba Vwedi Simon oyo azali kokamba mouvement populaire de la révolution MPR na mokuse Ntumba Musau Ani ya rassemblement du peuple autour de Fachi RPF na mokuse tomonaki pe union pour la promotion des paysans du Congo IPPC na mokuse ya mwana mboka Kabwi Kubitolo Vital Mutombo Bakafa Nsenda ye ayaki kosigné na compte ya parti babengi par Dona Kabamba Kantolwe ye po na dynamique chrétienne pour un Congo nouveau bango nyonso basignaki moko na moko atondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te bongo na sima bapesaki bango ba écharpe ba symbole nyonso ya regroupement politique AVC et allié po na kotalisa ke désormais bakoti kuna na kati po na kokende na maponomi ensemble bosimba ke ndenge ba parti politique bazali kokota na regroupement politique oyo AVC et allié oyo ezali kokambama epai ya maître Didier Boudimbu le génie blanc en tout cas na décembre 2023 AVCA ekozala machine électorale. Atelier à formation et autre vision du Congo AVC la Mokuse et se clôturera qui mercredi 7 juin 2023 sous le haut patronage de l'autorité morale na bango maître Didier Boudimbu encore une fois de plus héritier Mapindemi.
Autorité morale, il y a autre vision du Congo. Maître Didier Boudimbu, Yende a clôturé qui mokolo ya misato eleki, ba travaux ya atelier pour un processus électoral. Oyo et Salemaki pendant 2 jours na Flat Hotel, il y a président interfédéral, il y a AVC Kinshasa, honorable Néron Mbungu, Oyo et Zwami na commune ya Matete, na capitale, il y a République démocratique du Congo, na Simabe intervention, il y a interfédération, il y a AVC Kinshasa, Fumabanga Moyo, pays secrétaire national adjoint chargé à centrale électorale. Professeur Loaba, Pemo ya clôture, il y a autorité morale, il y a AVC, Maître Didier Boudimbu, secrétaire national chargé à la fédération P implantation, Docteur Joseph Moubiala, P concile, Jean-Jacques Bozi, président, il y a interfédération, il y a AVC Congo central, ba sepela ki makasi na ndenge masolo et les kaki. Ba responsable, il y a ba province na biso nyonso na capitale par concours sous les hauts patronages. Il y a Motoyambo Nabiso na partie autorité morale, son excellence Didier Boudimbu, et sous supervision, il y a secrétaire général Magloire Kassongo, Ndesikoyo, interfédération Nyonso, représenté par le président de Bango interfédéraux, Balia Wanakishasa, pour la formation, il y a renforcement, il y a capacité électorale, parce que Bisoto ke Maponami. Cap vers les élections, pour ça, son excellence, président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, deuxième mandat naïe, et puis Kobimisa une majorité, c'est-à-dire bas député et belé, yele, nakati a parti nabiso, autre vision du Congo, na ba province nyonso. Donc, qui est ce Melouta, ba parti mingi qui na ba stratégie n'avait. L'objectif, va me faire saber sur ma consigne. Comment vous ramener chef de l'État peut te reconduire dans le pouvoir. Ça, moi, je ça action dans Bandara. Année dernière, dans le mandat de Mekatuka, ça, moi, l'année prochaine, je ça va. La République démocratique du Congo. Bango nyonso bazali na mokumba ya kosala restitution na base ya makambo nyonso ndenge elekeli. Objectif ezali kobongama po na réélection ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidentielle ya 2023 na RDC pe kosala nyonso ete AVC azwa ba député nationaux pe provinciaux ebele na maponomi oyo ezali koya po na ko permettre na candidat na bango mokonzi ya mboka Fatou Beton azwa majorité parlementaire. Il était de droit pour nous de vous faire ce rapport. Na enseignement bosimba que tension ezalaki makasi vendredi 9 juin na imprimerie pa iwapi ba correcteur ba dépouilleur pe ba secrétaire ba blokaki ba activité pona ko réclamer ba prime na bango ya année passée. Nathalie Kaila Igong Tingi bazaki kuna na compte ya info Lingala. Na tongo ya vendredi 9 juin, tension ezalaki makasi na kati ya imprimerie, enseignement primaire, secondaire et technique, bas correcteur, dépouilleur, bas volontaire, agent et cadre, enseignement primaire et secondaire et technique, balakisaki mécontentement na bango, na o Italie, correction nationale na sujet Italie, examen d'état, TENASOP, ENAFEF, ya année passée. Sika oyo dossier na bango ezali kaka na suite ya malonga te bafuta mbongo na bango ndenge tokokaki koyoka na minoko na bango nanu bazwi solution te promesse ne promesse solution ya malonga ezali te talati na soulèvement na bango esalemaki na tongo oyo bongo te bambula na bambula dossier oyo ezali ko continuer kaka na français balobaka ouvrier aza ko mériter salaire na ye soki asali mosala soni pasi pe mawa soki situation oyo ezali kaka ko continuer yango wana bazali ko senga balobi yambo te bazongela mosala esenyeli mbongo na bango ezwama na maboko année passée na 2022 na décembre na mars 2023 susu a revendiqué pour na kosenga te ba régulariser situation ya examen d'état ya ENAFEP 2020 2021 et 2022 pe ya rédaction ya diplôme d'état ezali na ba prime o tozwaka sélectivement tozwaka yango te et ezali na prime d'encadrement oyo esali mibu 7 mois tozali kozwa yango te
tozalaki kosenga yango elelo SIADEC azali suspendu pe privation ya salaire na koloba présidente yango tozali kosenga implication personnelle ya président de la République Félix Tshilombo ayeba kokota likambo oyo ba solution yeba kozwama pote examen oyo d'état ezali na danger eyeba kosalema na kimia nyonso bakonzi bokangi matoi to nini bopesa mbongo na bango ya année passée na oyo etali correction ya examen d'état TENASOP pe ENAFEP kutu badossier ezali ebele mbongo ya composition epesama te baopérateur basalaka pe greffe na oyo etali mbongo na bango organisation ya examen d'état TENASOP pe ENAFEP ezali likambo ya moto moko te ezali bongo affaire ya l'état bo résoudre problème na bango dossier oyo eza à suivre. Totikali kaka na masolo enseignement pour la hotel Sabino ndenge na Itemat Ndolo Ista ba fongoli déjà ba bureau na bango pour na ba inscription ya année scolaire 2023-2024 ba ka inscription yango ezali gratuit ndenge Stéphane Skande Michael Bustoto batalisi. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication Itemat Ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire Itemat Ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya Itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h okanisi esili tintin Itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo mfumu ya formation technique. Na cela fait des sociétés bosengali koyeba ke ba reporter ya info lingala bakitaki bongo na masina quartier Toura mokola vendredi 9 juin et pa yuapi bazweli bino image ya moyibi oyo ba bomie kuna na masina pe batumbi epo basala écrit na bango ya kokende koyiba ka population Medaline bikaka azalaki kuna na compte info lingala balobaka nona 9 jours ya moyibi kasi jour moko ezalaka ya nzambe mwana mobali oyo bomoni alali lokola likaku boye batumbi nde kotumba epa bana quartier 3 na masina selon information tozwi na terrain ezake mwana mobali oyo basala ekiri na bango ya kokotelaka batu na ndaku pona koyiba bango lelo bakendaki opération na bango ya koyiba esimbi pe herbe
babandi kozonga bana quartier 3 balalela bango kusan babanda kolanda bango malembe misusu bakimi kasi pona ye toyebi te tobenga yango nini bonne chance pona population to pe mal chance pona ye pamba te babwili ye babeti ye lukutu tina kanda eleki population batumbi ye kaka ndenge bozali komona ememi ye tina liwa. Ne va 3 heures à combiner Shakisha à Matarabatol. Ils sont tous l'État, ils ont le lobby guna. En tout cas, population acte oyo bosali ezali vraiment malamu te soki bokangi kulu na to moyibi bo memaka bango na la police po esala misala na bango kotumba moto boye en pleine capitale ezali vraiment malamu te to bandi boyoki bino pe bilenge na ngambo na bino boluka nanu misala ya kosala na esika ya kokataka batu to koyibaka po vraiment ezali ko honorer binote et surtout na temps oyo bosabize mwa mingi et pesi population kanda makasi tala ndenge bakomi kokata pe koboma bino bokeba bobanda nanu na koluka kobongisa na ngambo na bino po soki boza ko continuer population akobanda kaka kobabola bino boye. Ne va 3 heures à combiner Shakisha à Matarabatol. Merci Héritier Mapinemi pour la info ya ba journaux au wuti conseil la biso yango nde pesinga de na boucler journal peuple pour na peuple na ko succès ngo bongo de 100 na remercier Medaline Bikaka o ya kumbela ki édition na sima caméra to sala ki bongo na TV5 la di landu o ya zaki assister et pas ya Alain boa la journal les zaki monter et pas ya Pitou Monsia Christian Kangebe Nipe Francis Loko Kakobaki Samana Fabrice Lundom journal après pour la peuple za superviser et pas Héritier Mapinemi bande ko botika la madame au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi